Par exemple, le chef de l'État a tongé le bâtiment administratif à territoire. Et zotongama après simbongo na société cartouche. Malgré société cartouche wana asimbongo wana jusqu'à présent misala ya basangu saison mona na te. Alingeta za wana. Alingeta kenda kambango patoni mwa bakuna na EPST. Mais ale kana basangu sa tuna mambako ya cartouche. Alingeta yo kenda ke patoni mwa bakuna na EPST kotala ba confort. Mais na basangu sur société cartouche. Mbongo tu mo konzamboka tinda ki pona batonga ba école na ba hôpitaux. Jusqu'à présent eloko moko za kuna te. Batimezo aussi la te. Ana alingeta. Gilles alingeta na otuna ye. Ija punani. Mais kenda katinde ba inspecteur na utotala ngona na bilili na makambo etali no epatoni mwaba milice ya PST bon na basangu sumbango société cartouche azoa Félix ndenga za wana ndenga vandi wana ana ta négocier na Kagame te na ba ministre oyo basaya musala malamu na gouvernement Sama Lukonde D parce que tozaki na Sama Lukonde na Sama Lukonde D mais administration publique de l'État ça continuel oyiko bandelo comme okokate mutu musa yeko bongisa ngo tokoloba yayo. Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Voilà, merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Bandeko Balandi à Congo Winner Télévision, TV Moroba Tébélé, TV responsable. Merci à la grande dame, femme, selon le cœur de Dieu. Elle s'appelle Maman Sarah Kabunj. Maman Sarah Kabunj. Merci na eux si au côté la biso. Maman, merci pour la confiance. Merci pour le soutien. Merci pour la nyonso. Le lengo ko sala ete, lelo manaka esprit toujours et les kakati na Congo Winner Télévision. Merci na ba Congo nyonso ba diaspora o ba kotala kabiso libana ya mboka na pesi mbote et pa ya ndeko Patrick Wena o ya kotala biso libana ya mboka. Merci na mwana mboka honorable Dieu merci Dimonekene yepa kolanda biso. Merci na Maman Sarah Kabunja, merci na e esika kolanda biso na bazete Binonde boko benga kabiso, boko mela kabiso. Ete mwana mboka Fiska Bea manaka na yo nandeko Adida Lumumba bomeka koyambela biso batu ya bwane ya Congo ba politicien mayele yango lelo bomesano tozongi susu mwana mboka maître Peter Bompango ya kosola la biso ma matali politique ya mboka Congo tokosola naye na mulai na mokuse pe na bozino nyonso tolobela politique ya mboka Congo. Merci na mwana mboka Adida Lumumba waza bona sibabilili pona musaki kitoko akosala tokoyeba koyamba maître Peter Bompango ya kolobela biso ali moko ya bato ya bwania ya mboka Congo azali président ya fondation Topé Structure oyo sangisi bas bel ebele pour ko soutenir bandeko ya Goma ko soutenir bandeko baina makama partout na bakweno sa République démocratique du Congo toyeba ko solani mwana mboka maître Peter Mbote pe boye malamu na malaka na biso esprit toujours. Merci beaucoup de journaliste Mbote na yo papa. Boni sangwamboka, boni politique ya Congo, boni misala oyo ko kambaka ko cadrer, ko yeba ko encadrer. Ba ONG, ba ASBEL nyonso, mageto ko beta masolo on la sima, to ko beta mingi nde masolo ya politique. Merci beaucoup de journaliste ngai ndeko na yo Peter Bompango, nazali le président national ya coalition Unité nationale pour le secours humanitaire. Autobengé ONPH. Les alliés secours moko za créé pour nous soutenir ba déplacés de guerre et puis na ba réfugiés parce que eza même bande ko na biso ba utaka na ba pays mususu pour na kozonga na mboka na bango Congo to bengi bango ba réfugiés bango pe baza ko mériter lisungi na biso. Na makambo etali Asbel na biso ezali kosenga na bai Congo nyonso et puis ba congolais congolaises nyonso il faut toye ba kosunga bande ko na biso baza na pasi lelo tokwei na ngonga oyo nzamba pesi biso na dimanche lelo pona ke tolobela ndenge nini toye ko sala pour que tosunga bande ko na biso et puis tolobela politique actuelle ya mboka na biso Congo ndenge za ko fonctionner. Matondi na yo mwana mboka maître Peter honorable lolenge ba kongomai ba ko benga opa mate o na kati ya ndako ba kelimi beko ba ko benga o député honorable kuna na ngambo Équateur. Merci na yo meto sola mambo etali DGK pambate wali moko ba expert ya mboka Congo muto ya bwania parce que ba kongomai ba ko menacer na téléphone Fiska Bea o ko yambaka la manaka na ali mutu maele belé ali mutu ya bwania oya expert na matière ya fiscalité lelo DGK nengumba Kinshasa netando ya République démocratique du Congo ba recette eko sala mamala muté et puis en tant qu'expert
Oko expliquer biso combien de recettes peut ba stratégie. Oyo kokota misolo na kati ya DGRK, maloba mboka yo pamba te yo ndo ko maîtriser domaine wana. Merci beaucoup de journalistes. Tozali na taxe fiscale et non fiscale. La fois passée, tolobela ki makambo etali taxe fiscale et impôt. Impôt est composé na ba régie financière provinciaux. Otozobenga par exemple ndé tolobela makambo ya ville à Kinshasa ou province ya Kinshasa au total yango URL, impôt sur les revenus locatifs, et puis na impôt foncier, au tobengi yango mpako ya mabele. Oyo wana na mekaki ko expliquer, mais na kota ki na bozilote. Très bien. Lelo nazo yebisa bana Congo, bana ville à Kinshasa. Recette locale ya DGRK et kotonga pe ko urbaniser ville na biso ya Kinshasa. Et puis recette locale ya DGRK eko yeba ko relier njela ya Njili Matete. Et puis, il y a relié aéroport jusqu'à Limete, Tito Bimapoalour. Parce que recette wana ezali ebele. Tokei na secteur etindi impôt sur le revenu locatif. Tozala ba ménage, tozala ba ndaku ebele oyo ba locataire baza ko occuper yango. Tozali na impôt oyo etali locataire c'est 20% na mbongo oyo azofuta. Et puis, Bayer, Nambongo Yazozo, Azapeli Susu na 2% ya kofuta ngona annuel. Donc, Nambula Mobimbatanga a récolté Kambongo na et pas ya locataire, il faut bombaga, muke ti, toko calculer ngona une année, na 2% na ye, nde sukoyo, DGRK koya kozo pas na malgré. Oui, non, c'est annuel. Na 12 mois wana, attends, ba futa ye. Impôt sur les revenus locatifs et que le locataire a foutu un bon l'État déjà a retiré 20%. Merci. Mais il y a encore les sous bailleurs. Azana mbongo mususu ko futa na DGRK otobengi yango kaka juste 2% na ya irere wana po mbongo ba futa yona il faut bombela ka l'État 2%. Mais plupart ba bailleurs na Kinshasa baza vraiment na possession ya ko futa mbongo na te marque un message. Parce que bayi ba ke le mibeko o bo ba futi simpako ya DGRK ba yebi lo lenge ndenge nini ba ko yebisa bailleurs ke no mbongo wana ezali oyo zozwa ofutela ngai 20% na 2% ya yo moko obombaka na trésor ya yo pour que ekomaka na trésor public à l'état provincial. Totiki wana toke na impôt foncier. Impôt foncier pour to futisa yango ezali impôt yo babengi yango mpako ya mabele. Tozali la personne morale na personne physique. Personne physique ezali ngai lokola yo. Tango nga naza na immeuble na nga na lupango na ngai, naza moins de 55 ans. Pe na vanda na lupango wana te, il faut na futa o babengi yango impôt foncier. Ce qui ozali plus de 55 ans, ozo mata de 55 ans mata, mais au vanda na lupango wana o ko futa impôt foncier te. Il faut l'État ko exonérer que na ko futa te. Mais lupango na yo wana, so ko zali par exemple plus de 55 ans. Mais yo moko vanda na immeuble mususu ben na lupango mususu. O etikali yo ko futa yango. Mais oyo vanda ka ndo ko futela yango te. Façon de GRK ou baja ba cadre de GRK ba mobiliser recette wana ezandenge tindamite. Parce que DGRK ezate que non to landa mbongo ya président république, premier ministre acha bidja moko songolo po ya na ba ville. Bien sûr, to na ba taxe oyo eza rassemblé l'entité de concentré de bengi gouvernement central. Merci. Et puis ba zongi c'est la biso 40% de bengi ba ETD. Mais taxe locale eza na mbongo ebele. Ah bon? Oui. Il fallait mobiliser les recettes locales. Par exemple, IRR, impôt foncier, et puis il y a taxe non fiscale. Merci. La taxe non fiscale, il y a taxe BL. Je prends l'exemple. Taxe de mise sur le marché des produits cosmétiques et diététiques. Il y a taxe à Mafuta Nyonso. Société productrice Nyonso. Oui. Mafuta, tout le monde a des cosmétiques. Fermico. Il y a des sociétés qui ont taxe de mise sur le marché des produits cosmétiques et diététiques. Il y a des taxes monnaie. Et ça, il faut consommer 5% na prix de vente. Mais les lois na Kinshasa, il faut mais dans le journal officiel, dans l'ordonnance sur loi, il y a une prérogative, il y a une compétence provinciale, compétence commune, compétence ville, compétence sectorielle, territoriale. Mais pour le moment, taxe de mise sur le marché, il faut que des produits cosmétiques et diététiques. Taxe de consommation, ils ont dans cette économie. Mais c'est le gouverneur qui est l'auteur de ça, parce que si le gouverneur ne peut pas mobiliser ça, à combien de DGN et DGRK? Mais il y a dans cette économie, si manions surtout, où ils ont produit dans le Congo. Hein? Tout le monde a ciment importé. Les bâtiments importés, il faut juste à TVC. Taxe sur déchargement et chargement. Mais les taxes sont produits localement en Congo.
et pas na biso na Congo. Mais il faut le foutre taxe à consommation. Simatika, pambate, si matériel nyumba kuna na Congo central ko salama, bo mbongo boko salama benga na bino atake be individu, lelo sinate ko salate, silu, tolo bakutu te, ese kufa. Yo ko betaka masolo ya sima ono to ko lobela sima biso, recette ya boya sima, taxe ya boye. Ba komane sika ba ko lado ba ko tomboka ko luka, ba ko ba tomboka be pona nini mona mbo. Non, ndeko journaliste lelo nzamba pesi biso ngonga ya ko expliquer congolais que na tozali na mbongo ebele, peut e ko tinda te ko to déranger mona mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na budget national parce que provincial eza na budget nango, tozana ba signation ba pesa ka bango nombre de milliards. O ba ko mobiliser comme recette. Mais Kinshasa ils ont mobilisé par recette parce que manque de canalisation. Et ça un jour moi on a venu na victoire na moni baja ba bu ba kangi boutique pona oh irere na ko kangi sa procédure pour kanga boutique ya motif entendre ozala na ba procédure ko ba ko exercer ngo pour vous dire que c'est maintenant ndeko na ngai gouverneur grand frère Gentini Ngobila Mbaka que je salue a boité na makambo Italie reconnaître le que ndeko Ngobila ça le non grand frère na ngai non nazolo ba sur le plan de GRK na régie financière na ye moka initier ba action ebele ndeko journaliste yo kangai non grand frère non grand frère Ngobila a salé le non il a travaillé écoutez. Il a travaillé. Mais Moutako Karate, on a une insuffisance. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que non, côté na DGRK, à nos maki batu ya mala mouté encore mobiliser par recette. PPC. OK? PPC, c'est ciment. Ciment, oh, babenyango ya Lukala wana, cimentaire de Lukala. Très bien. Ezali, tozi lokola ba kuilungongo. Au société produit sucre na Congo central. Merci. Mais taxe à consommation, ezali na secteur économie. Au Zolanda. Et ça, le pourcentage de la journal officiel. Il fallait pas mobiliser yango. Pas qu'on mobiliser yango, t'es quoi biso de l'Obanine. Déjà, qui mal composé, mal structuré. Il fallait se combattre à toi, madame, mobiliser les recettes. Na moi, un jour, on avait na capella, na solo là. Les cas qu'on fout en pas qu'on a déjà, qu'est-ce que passe là, bongo? Pour mobiliser les recettes, il faut bien benga, na no basijeti. Bon, expliquer, bango et l'autre, wango. Au moment où on va nanda qu'on a yo. Aux ans, taxi boye, bien un peu boye, ko futa. Mais bango, ba yebi angote. Aso les cas na balabala, ba yebi ka ko zo parking, na ba moto, par exemple, il y a 500 fois pour être tellement. Voilà, gouverneur. Non, le gouverneur ne peut pas mobiliser. Non, le gouverneur est le patron de la ville. Merci. Mais je salue le vice-gouverneur Jekoko Moulumba, grand frère propre. Non. Je parle pour Jekoko parce qu'il m'a marqué. C'est ça. Je parle aussi pour Ngobila parce qu'il a travaillé. Jekoko, Ndeko Ngobilo Bossanié, Mali Kouloutoula, yo tout le temps Jekoko. Les lois vont proposer avant la ville à Kinshasa. Est-ce qu'on y va ça Moussa Malam Beneni? Mais Jekoko, il est là comme gouverneur. Il y a ville à Kinshasa. Bisoto Zawana. Toko Sungaye. Ndeko Ngobila, to pour ça n'a tant qu'à comprendre j'étais. Non, à comprendre j'étais que non, batu ya malamu ba osela nga musala bango yeyo. Ya mwana siko na niveau que non, ndenge toza na tangela yo. Toza Kimbanzeki. Combien de ménages, combien de locataires? Parce que il y a combien? Combien de quartiers na Kimbanzeki? Toza Nsele, toza Maluku, toza Mbudi, Matadi Kibala partout. Toza Mitendi, combien de immeubles ils ont construit kuna? Ils ont foutu ça impôt foncier, irréalité. Toza ngi na ba taxe non fiscale. Zolanda, c'était la taxe. N'entends la taxe. Tous en tourisme, yo kangay. OK. Tous en environnement. Mission environnement, tous en la taxe moko. Tous en ba homologation technique. Ba licence d'exploitation wana. Par exemple, ba boutique muso zala par exemple mais de 3 mètres. Et ça de gérer l'environnement. On se compare pour vous dire que non ba secteur mususu, et ça mususu. To quoi par exemple tourisme. Ba panneau publicitaire eza wana Kinshasa ba député ba bambaki ba banderole. Ba panneau publicitaire otomona ki bilongia ba tulibanda. Et fouti combien continue na trésor public. Mais de Ngobila ou économie ba DG ba panneau koloba wana. Non. Personnellement ma économie maman moi bi auto tika biso za député ba Nanjili. Ala DG à entreprise koloba pour la taxe ba panneau publicitaire. Non, moi na mboka ndeko journaliste na biso boya. Ce qui est Ngobila, azo sala ba erreur wana eza mabe. Banoma DG vis-à-vis na matière mutazana ngo. D'abord le DG c'est un bosseur, c'est un travailleur. Ba kono mo DG te ko za na matière te. Monde de fiscalité eza zamba monene. So ko za na maîtrise en matière te ko sa lo côté. Toza net na bisu exemple, taxe de mise sur le marché des produits cosmétiques et diététiques. Eza na mbongo ebele. Combien des usines de production ils ont produit ba mafuta au pakola? Oh ba tu ba choko, make up yawa bilongia ba comme la tampo.
Combien on peut recevoir comme des fonds pour la DGRK? Je n'attire pas de marché, je vous dis la vérité. Non, des journalistes, toujours la vérité parce que j'ai la naïbisayo. Bamous, taxe de mise sur le marché des matières non biodégradables. Mais ici, c'est ça combien? Matières non biodégradables, pollution, wana. Bamous, sachet. Et ça taxe mon DGRK. Mbongo les encore mais ça pas limité. Toi un exemple. Bon mais ça na vignette. Mais ndenge bo collecter vignette wana ezaka mabe. Est-ce que d'abord pour bo collecter vignette bo ça la identification? Il y a pas personne morale, n'a pas personne physique. Parce que l'entreprise ba na mituka combien ba grand car combien na Kinshasa oh tout à Congo central. Et quand ta butu. Et ça combien? Merci, voilà moka honorable Peter Bompango. Na pas été au Kosembola, na moulai pe na beaucoup se bande ko ba otala yo, na manaka na biso esprit toujours, na télévision pe etando, otokoloba Congo Winner, oyo kambama, na mwasi ambo mama Sarah Kabund. To beta masolo ma matali manda. Na bike mande comme na suka déjà ya gouvernement, ya mwana mboka Sama Lukonde, na gouvernement ya Tata Ekolo, Félix Tata Tshisekedi Tshilombo. Lelo soki balobi ba ministre ya kitoko oba kosa musala kitoko bazonga na ba basali musala kitoko te yo na bi amuta vérité nani akoki kolongwa nani akoki kozonga na gouvernement sika o tokozela na mars awa fin février début mars toko kozongisa na. Merci beaucoup de journalistes na honneur ya pays na biso parce que Congo ekotongama na président république yemoko te mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo te ekotongama na ngai ekotongama na yo o tout ozosala pona ntombo ya Congo na ba ministre oyo basaya musala malamu na gouvernement Sama Lukonde D parce que tozaki na Sama Lukonde na Sama Lukonde D pour le moment tozolo bela Sama Lukonde D on évolue na Sama Lukonde D soki bazongi si ndeko na ngai Gilo Anomboyo que je salue le grand baleine ça va à travailler non Giloando non écoutez non anta je vais parler de journaliste nazolo ba vérité Giloando Mboya za ministre aménagement du territoire merci mais na santé Giloando bisika tuna oleka ngana sala ka contour ya Congo voilà projet 145 territoire nazolo projet 145 territoire d'abord nanu chef de l'état sala ki initiative moko malam ko expliquer ko le projet non même moi expliquer nga pour le projet mais ezana secteur ya Giloando parce que yemu to relier ba territoire wana ezana ba infrastructure Giloando c'est fort na ebiso les vite yo Giloando initia yango pour ko rassembler ba information nationaux et ça facilité. Je prends l'exemple le meilleur ministre de la fonction publique excellence Liao Eboa grand frère que je vous salue pour vous dire c'est que on appelle ça n'importe qui mbote et ça na mutu monga la sepelaka oyebi mwasa ya mbwa président république mama Denise Yankero mama zaka soka oloba ngama na otana bige na wi mutu ye wana oloba mama ye wana lobi mama bana Congo na talaka beti na bige na zaka na honneur aloba ka des fois te so alobi osala oui Olive be beaucoup misaki. Non, le problème n'est Olive congolais beaucoup. Te nga za relation na Olive te. Na za na relation na Olive te na zolo ba mambonga na yebi. Non, ce sont des Congolais qui le voient. Qui la voyait. Mais nga na za na relation na te mais na zolo ba na muto na pusana les mama Denise Yankero. Mama ya bana Congo ya kino soka lobi etikali C'est un peu ça. A changer à c'est maman bobo to asaka malamu. Ozoka pour vous dire c'est ma grande tête aux ville à Kinshasa. Portos à la malamu qui n'a développé mais à la ba urbaniser ville, ba relier ma tête nanjili, ba bongisa banjela monsieur pour embouteillage ba to ba souffrir ça. Il faut pas changer coco gouverneur. Merci d'attendre quelques messages. Bonjour mon amboka fils KBA, tourner la biso ndeko honorable Peter Bompango. Wa koloba na teva ochaka makelele mutajale lo amuta IDPS pe mutu wapi wala message bande onde ba komi mais ba biboye projet 145 territoire est-ce qu'ayebi ke eza projet à mwana mboka excellence Guy Mikulu ministre honoraire et développement rural Guy Luando zuka projet ko diembela na mais na c'est parce que je ne comprends pas est-ce que ministre anda wazala ko bien ministre azala comme institution ya l'état te nazoloba ba congolais boyoka bien est-ce que ministre moko vanda kananda kuna ye po akambaka mibeko ya l'état ou bien ministre oyo azana fonctionner muto kama mibeko ya l'état mais administration publique de l'état ça continuel oyiko bandelo comme okokate mutu musa yeko bongisa ngo tokoloba yayo ba qualité na ba capacité Guy Luando tolobela ngo te Guy Luando mboyo tolobela ngo te ba capacité na ye na ba qualité na ye Guy Luando Mboyo projet à 145 territoire d'abord ils ont projet chef de l'état yemoko
oyo initiaki mpona koyede biso bakongolais. Non, yebisa bakongolais wana baza na connaissance en matière te na oyebisa bango boye. Projet 145 territoire eza mokonza mboka mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asali mpona kosunga biso atindi batongela biso ba école na ba territoire nyonso epa na nga nazobanda pa na nga na basankusu oyo côté plupart ba députés tozo voter bazobosana basankusu ezalaki bis plupart ba députés bango ba votaka bazobosana ngo mpona parlement kuna batanga ate atikelanga musala mpona olobela basankusu mais c'est ça mpona lobango. Ozomona par exemple le chef de l'État atongeli biso bâtiment administratif ya territoire ezotongama apesi mbongo na société cartouche malgré société cartouche wana asu mbongo wana jusqu'à présent misala ya basangu sezomona na te mbongo emona na te jusqu'à présent musala si la kate même ba école mais le gouvernement j'ai pas appelé le gouverneur bobo pourquoi mais projet ça mo konza mboka IGF azawana alingeta azawana alingeta kenda mbango pa toni mwa bakuna na PST mais ale kana basangu sa tuna mamba ya cartouche non j'ai pas la vérité oh non mon frère ngana ça il a compréhension cité ngalo ba vérité c'est la vérité alingeta yo kenda ke pa toni mwa bakuna na PST kotala ba confrère fort. Mais na basangu sur société cartouche mbongo tu mokonza mboka tindaki pona batonga ba école na ba hôpitaux jusqu'à présent alors comment que ça kuna te batimezo aussi la te yo zolo banini yo IGF wana alingete Gilles alingete na otuna ye IGF nani mais kenda ka tinde ba inspecteur na utotala ngona ba na bilili na makombo etali no epato ni mwaba milice ya PST bon na basangu mbongo société cartouche azoa musala ni basali pona projet 145 territoire ngana na posa na ba mambo basangu. Mais terrain ni na uti basangu sous campagne électorale et là kokune zata jusqu'à là Michel Etikali na cheveux ici la tête banda ba tola tole mako décès o batonga ngona ba o ba benga nini ba tente décès et là monsieur zata bazo saboter projet mokonza mboka chef de l'État kulutu beaucoup de respect que je vous dois landela projet 145 territoire ndengo koti sikoyo avant nommer ba ministre ba PDG ba conseiller na ba ministère faut di gerezala informateur Augustin Kabuya yoza mutabo sembo la pona tombo ya Congo misala mingi ya mokonza mboka eza étouffé na ba politicien kanyaka eleki mingi opération retour yango toza ko avancer te c'est ça. Merci Nayo mwana mboka tata ekolo na banzete mokonza koliaka nyama ya litoi mokote awa mwana mboka ba proposer ye akolo baboye na province na ye kino lelo sakasa territoire Tijengu 0 libungu tulu eloko ko salamate IGF aokenda o contrôler ba coffre école siri na noté ba école siri de eloko moko te banda fondation ti lelo mokonza mboka bandi projet 145 territoire porte lobeli lelo e banda kala e pana nge sila kate oh batola gaga bâtiment administratif à territoire mais sila na noté finissage de site mais ba école tiga na fondation siko projet ngo salama na bidja oyo ya siko bia bidjo ya kala pombongo se bima société cartouche mbongo na tia ya basangu wapi. Merci maître Piteto ozongela yo meto beta pe masolo ma matali li solo ya tata ekolo son excellence monsieur le président de la République Tshisekedi Tshilombo Antoine awuti ko kutana na ndeko ya Angola primo kambi Angola ndeko Kagame li solo uti ko koleka babandi ba négociation li solo bako solola pona koluka ete manduki kitana se guerre salamate na Congo. Yo en tant que Moutamaele à Congo, en tant qu'analyste politique, en tant que député, en tant que molobeli à Congo. Analyse na yoko sala lecture nini oko sala par rapport ya tata ekolo na tata ekolo ya Angola nande Kagame lolenge bako sola pona koluka pe tope kimia na kati ngumba ya Congo. Merci ndeko journaliste. Susi mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azalaka nango pona mboka oyo Congo. Pona ngai tango natalaka ye nalobaka na lobi tobika pe tokobika pe tokodemere kobika na Congo. Il est un vrai patriote. Il est le fils du pays. Azananu pe akozala. Tango azananu na bolingo na ye na makasi na ye akota na ba négociation satanique te. Kagame RDC za pays na été. Kagame azali président République na Rwanda. Mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali président République na Congo. RDC, République démocratique du Congo. Et ça n'importe quel pays te. Ce que moni mundele azo ke ne mankita tongo pourquoi pona ko détruire pays oyo parce que nan kita na biso nde yango ba ina posa ya ba produit minéraux sous sol na biso pour que valoriser ndenge ba mesana ko yiba
bayibaka. Mais tant que Nzambe akoki kotika biso boete atindi Moïse ezali Félix Kwaya ko kangola pe sikola ba congolais. Non non, écoutez, moi je parle pour mon frère. Écoutez, moi l'habitude je parle de Yogangai ndeko. Ngana benga président de la République mon frère. Parce que naebi mama na ye mama ma limité. Non non, zelanga na zoloba na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Na benga ka mon frère, c'est grand frère na ngai. Parce que azali président ya Yambo, oya ala kisi bolingo vis-à-vis na biso ba congolais. Est-ce que yo nimi Félix na kanaki kuna na ministre mewana na Addis Abeba akende ko négocier na Kagame pona brassage zonga na Congo. Akende ko négocier na Kagame pona ba intérêt musu Rwanda zo oh mboka Rwanda. Zamboka nangana yo c'est le Congo qui gagne. Ce qui a grissé abomi biso nyonso po ya sabi misi biso sur le plan diplomatique. A tomboli mboka oye kundamaka a relever identité na biso. Ala kisi bo moko, ala kisi bo sembo, ala kisi bo somi. Azonga simandengeni. Kagame doit pleurer. Na DG a comment na miso mibale. Kagame na biso boye tango luka biso ba congolais. Vous aurez un problème grave même devant Dieu. Félix il va rester, il va demeurer dans son pays. Mais toi tu vas pleurer. M23 ko pakatambango dans quelques instants. Ah bon? Pas de négociation. Ndenge mako mo konta telemelaki. Mais bombi wana zo kwa yebo manani. Bombi wana za na sanse fe na Congo. Parce que Congo ezamboko eza beni. Ozolanda. Félix ndenga za wana, ndenga vandi wana. Ana ta négocier na Kagame te. A négocier ne loni. Soko lingo ya ko exploiter tout ba taxi na yo. Somba ba produit na yo. Okende ko tunga mboka na yo. Mais ça ko yiba ndenge o yibaka. Tokondimate tokondimana mukolo te biso tokoki kondimate ata tozolobela naoyi kopesa mbote na général Ekuka na Goma vraiment parce que wana grand frère parce que na mwana na ba vice gouverneur militaire te mais wana penza na benga ka elima invitation mo bientôt aux derniers ya benginga ngana aleki na ya merci so benga merci na ya parce que na posa ko ya na Goma tolo bela makamba structure nanga kalate on aza ko mobiliser ba fond pour na ko sunga bandeko nanga na este avant de mettre sur la structure mutuna mo ba komani ba komangi na tanga message rapidement bonjour merci na réalisateur et émission na yo toka obwaka emingi adi Lumumba ba peso mbote siko ko landa biso adi Lumumba musa kitoko ndeko kabeya tunela biso mwana mboka honorable Peter Bompango lelo Luvumbu. Ah, Luvumbu joueur na biso. Babi lelo andimi risque ya kolongwa musala azongi na Congo. Bénéfice nini azela récompense ba Congoman topé ndeko Tshilombo ko futa e na bénéfice pour la risque aboy musana e. Yo ata Congo lectine ko sala par rapport na. Merci ndeko journaliste avant banda na pesi mbote na madame Audrey Ngondi parce que vraiment wana bateau ba pesa boule. Femme selon le cœur de. Non non, des fois te. Na pesi mbote na grande chaîne nga ya bolingo ona sepela kana e mama Magi Elokia na pesi mbote lisusu parce que c'est émission faut je dois reconnaître ma famille donc beaucoup la gaita lomboto honorable merci ndeko na biso jogo pays nyo setambola kana mibeko merci ezala na fekofa ezana règlement intérieur ezana statut na ngonde fonctionnaka Moutoua aza commandant suprême, garant de la nation, est président de la République. Oyo biso tout okenda ke pana pona ko s'incliner pona ko lela. Pe ko senga ke no ameka ko tala kaya ndeko na biso. Ndeko na biso ala kisi bolingo ya mboka na ye. Ala kisi signe oyo. Que biso toza massacré, mais communauté internationale azolo belo côté. Très bien. Soka yoki musique toke ko beta na poto ayambi biso bia pona ba impona ba taxe ko te pana ye. Ye mutu azo sala mindoki pona ko boma batu mais biso nde toza na Congo to sala ka tam tam. Nana za agresseur. Mais mundala mutu azo boma Congo. Parce que mundala le jour au jour azo ya ko la pona ko sala mindoki ya ko piller ba pays mususu. Pays ba mona la RDC likola matière première na biso nde yango ba oluka biso na ba problème. Mokonza mboka mwana na yo wana héritier Luvumbu azongi na pays vis-à-vis à résilier contrat na ye pe contrat ngo ba résilier ngo forcément très bien ba respecter ba norme ya contrat te tokoki kotika ebo te na mona ki bo insister ebo tie na club moko na tangi Vita Club mais esuka bongo te aza mwana oyo akoki ko mériter bo récompenser na prix moko oyo ko pesa honneur ya biso nyonso bana mboka pour que unité wana ezala continuelle
pour na sala ka ebele pour na mboka na biso. Parce que ce qui doit imposer est monsieur sur un règlement intérieur à FECOFA ou na bon fonctionnement à FECOFA et ça bongote. Mais na statut ya mokonzi mboka garant de la nation ata la pona mona na héritier Luvumbu. Onga na kolo ba yangwana Mama Denise olinga sport mingi. Talande balobaka pesa Mama Biz mututa agangi na Congo. Wow. Mais pour le moment, on a zongi na mabele na yo. Yamba mona sala ya ebele. Merci. Voilà, merci Nandeko Tegra, merci na bandeko nyonso bakolanda biso. Mama Sarah Kabunja, mama ya bana ebele et pa kolanda biso, yaza tout ta pour sunga biso wana. Mais mboto kabwana yo, tobe tapeli solo. Ya structure na yo oko salaka kokama ba asbel ba fondation pour la koluka libiki ya bandeko ya Goma, libiki ya ba réfugiés, libiki ya bandeko ba konyoko ma partout dans le monde, surtout na République démocratique du Congo. Calendrier na yo soit agenda na yo. Programme ya ba activité et autres se dérouler le lengenini pas bataille général ekuka déjà ko pesa invitation ke ne Goma. Merci beaucoup de journalistes avant na bandana na lobela makambo ya Goma ya structure na ngai. On a un président, initiateur et fondateur ya eloko wana pour na kosunga bandeko na biso na pesi mbote na le vice-gouverneur Jekoko Mulumba parce que souwe na ngai pe na pesa leçon pe conseil na bandeko. Oui non ce n'est pas partenaire ngana lingi tombwa ya ville Kinshasa yoka ngai ndeko yoka ngai Kinshasa ebongi ezwa mobali lokwa ba Jekoko ozoyeka te viens ngai ngobila sali 5 a travailler à la kisi bilembo na ye na pese mbote bisika zali nazolo ba Jekoko nde na yebisa bato union sacrée bo sambrouillete papa soko fota ki beuti poto po ko ma gouverneur awa okoko mate biso ba kinwa tolobi onga na lo ba message ba kinwa nyonso merci ba yebisinga ba lobi boy Peter Bompango ndengo leki wana yebisa bato ya IDPS yebisa Augustin Kabuya l'informateur qui est candidat gouverneur ya union sacrée na côté IDPS c'est Jekoko Mulumba a continuer musala na ye pour que tout le monde tombe ya ville à Kinshasa. Propriété urbanisation ya ville tous à la bien Kinshasa zwa langi ya sika tala mbula soki beti na Kinshasa okolela partout. Donc je crois Jekoko babengaka ye soso ya mboka etika ntaja etika bilembo peluza ya Wilerika Wileri wapi 8 jours yamani makamute je do wana blague o sakana na Jekoko Kabila kachangwa na trio te na boite o Kabila président de la République je salue le président honoraire Kabila asa président de la République asa ki président honoraire la République mais Jekoko gouverneur ya 8 jours mais atiki ba sinya minene bana Congo bana 26 provinces nazo lancer mbela na surtout na biso ezali en caractère national et puis humanitaire. Unité nationale pour le secours humanitaire otobenyango INPEJ. Yango e salami pour na kosunga ba milliers nyonso eza touché la guerre. Merci. To sali yango pour na Goma te ka yango mokote. To sali yango pour na Congo mobimba pe même na ba pays voisins. So que si kanyo so pays eza agressé na guerre tango ba réfugié ba koya na Congo biso to kozala bato ya yambo pour na kosunga bango na assistance sociale na biso. Ngai président national Peter Bompango na lobi boy 1000 francs na yo pona ko sunga bandeko na este eza na utilité à très bientôt compte bancaire kozala na disposition peuple congolais ba numéro M-Pesa Orange Money Airtel Money à part la Fricelle merci tous na compte na Fricelle te à part Fricelle toi na compte na Fricelle te. Vous comprenez ce que non, na ebité sige uta. Na ebe angote sige uta. Na lobeli oyo na ebi ya ba congolais. Merci beaucoup. Parce que DG ya Orange na ebi c'est un congolais. Merci. Déjà Vodacom na ebi asa congolais. Ya Airtel na ebi ngana ebi DG na ete poto sola na ete. Merci beaucoup. Ngana olo babisiko ngana sola na batwa. Tokoba mwana mbo. Surtout wana na ebi si ba mama nyonso ya motema malamu. Ba papa nyonso. Même les artistes congolais ont surtout au bazar na fondation lokola ba Fali Poupa. Merci. Beaucoup la Fali Poupa. Marabioshe 3 fois sala. Donc il faut ça la mambo yo salaka. Na mona jour moko za na Goma. Ozo pesa ba ambulance bloc ebele. Siriti na biso za na posa na yo. Mama na biso wivini moleka. Nkana na ngai noko Terezo Lenga. Mama na ngai Ariati Boyaka. Na ebi esiko zali mama
mbote na biso kozali mama nanga Carole Agito nazana nzela na oloba na mama ya Yambo ya bana Congo mama Denise Yankero osalaka poko sala na pesi mbote na honorable Chimita. Ah, le conseil politique le plus célèbre, Maître Bokoba Kombela Dieu merci. Oui bien. Non 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 non. Au moins bon soutenir structure oyo. A très bien sûr toujours lancé Bisika Bokoba Kamasolo. Dans 26 provinces, Congo central, Équateur, Tchopo, Loalaba, je salue le gouverneur. Fifi Masuka. Maman Fifi Masuka. Sans oublier Madame Sylvie Minembo na Goma, sans oublier le général le plus célèbre, le vice-gouverneur, général Kouka. Oh, il y a une invitation à Goma. Il y a des engagés, déterminés. Il y a des gens qui vont souffrir. Combien de réfugiés? Rwanda, lobby, abattre la Congo, abalkaniser Congo, à Kosi. Congo est Zamboga Nanga. Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mboka mama Denise Yankero. Mboka Kabila, Mboka Fayulu. Mboka Fani Tshisekedi. Fayulu. Ba Fayulu nani? Mboka Fayulu. Mboka Muzitu. Merci. Bango tu baba congolais. Mais pour le moment, moto azo défendre le Congo na ba décision réelle. Eza mwana Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La pesi ya Roger Kisegedi Mbote. La pesi mama Mote Mbote. Wala mama na biso mama alte. Message na suka ba Kongo ba otala yo. Poso na lobby bande kwa Londres ba komi ko menacer. Nazali église kati ya mboka lono to lobalo poto, je suis église au milieu du village. Je suis pas de l'IDPS, je suis pas de la Mouka, je suis pas de l'ensemble. Je suis pas de la FCC. Je suis église au milieu du village. Na keda kela si pona kotanga kolobela kabino na etando kozwa ka ba information. Ko informer bino, yango ya devoir na biso. Tout ça tout le temps. Mais quand on a beaucoup finga été tala muto ko liya ka mbongo bata FCC pas contre pouvoir. Tu sais que dit na makila eli no konangati. Kabila papa le kinangai. Nali katange nali moluba. Na yenanga munyonso. Merci à ma comment balanda biso. Dernier message na yo et puis numéro ya contact. Peut-être bande ko benga bati na misolo. Pour ko sunga mana bande ko ya Goma, bande ko kwa mutu pe kuna bakolela. Bande ko ya ndega bandundu, machambio. Mobondo akoboma ba ope balingi lisungi babi pourquoi ya obeta setekaka Goma biso koto mobondo akoboma biso ba okomate message na gouverneur ya Bandundu na ba député ya Bandundu ya Kwilu grand Bandundu nyonso. Merci ndeko journaliste a rapport na kochite na ebisi bana nyonso batoto ya Bandundu batoto ya Katanga batoto ya Goma bana Équateur bana Congo central bana Tchopo bana 26 provinces nyonso. Structure na biso unité nationale pour le secours humanitaire ezali pona 26 provinces. Eza ko lancer appel na ba structure nyonso za na fondation na yo. On Nigeria na yo, Asibel, association na yo, porte eza ouvert mais à condition. Il faut ya ko la kisa biso F nonande na yo na acte notarié. Statut na yo tia pembeni. Yaka na F nonande acte notarié ndeto ebio. Bandeko bazalaki agressé pona mobondo na koya. Mais urgence c'est amis na Goma parce que là où on a beaucoup de réfugiés. To sali yango pona bato Goma te, mais to sali yango pona 26 provinces. Merci. Ndenge biso to sali awa, to za ko défendre mboka na biso. Et si kama be zali to kolobela vérité parce que to tanga mibe kwa mboka. To tanga mibe kwa mboka. Na pesi kulutu na ngai papa na ngai mokolo apo mombote. Na pesi kulutu na ngai général Tumba Longila mbote. Et na pesi ba condoléances na ngai na famille Longila oyo bauti ko bungisa petit sœur na biso na nu Longila oyo atiki biso na mikolo misa to uti koleka na yebi ke to kozala biso tu na yolo pona ko kabola mawana mais pona moment où tozana ngolelo faut défendre la patrie nous empêche pas que de défendre Congo parce que ba ko contacter omo nazala nzela soki mutu alingi amona ngai ou amona équipe nyonso ezo kamba structure wana il faut abenga biso na plus de 143 soki mutu alingi ayoka ou amona structure na biso ou ayoka nga amona nga ou apesa contribution na ye ou akota contact na structure na biso il faut contacter biso na plus de 143 97 14 19 893 wana mbala mako d'office même na WhatsApp tozali na Twitter tozali na Imo tozali na Instagram tozali okomona biso même na Facebook tozali
Sirti na biso eza national. To fungoli porte na biso ya koyamba ba association nyonso oyo elingi ntombo ya Congo. Toyoka ka société civile eza na Congo. Boya bo manifester, boya bo accompagner vision na biso. Toyoka ka to za ba défenseur na ba Sirti songolo fakala. Boya to sangana to luka ntombo ya mboka na biso Congo. Ongana oloba na bana Congo yango wana. Matoni na yo mwana mboka honorable Peter Bumpango le lingo ni maiko ya na lokasa na biso na manaka moko moyo. Merci beaucoup de journalistes. Nzambe ya batela chaîne o babengi Congo Winner. Congo Winner ezali chaîne oyo ezako pesa lengi. Mama Sara Kabunji. Non, bo sana Mama Sara parce que Mama Sara za baptisé non. Moto azo bâtir chaîne wana pour pesa biso et pour ça pe ngonga. Pe ntombo ya koleka na chaîne pona ko pesa nsango. Pona ba oyo ba ina mikili ya poto, pe bo be ina RDC balanda biso. Merci beaucoup. Matondi na ba Kongomani, matondi na ba diaspora, partout bozo ki ba ko kolanda biso na banzete bolandi na bokebi pe na bozino bolai ya manaka na biso. Merci na mona moka, Dieu merci di monokele. Esika kolanda biso. Merci na Yaya Baleke Belé. Les grands journalistes Adida Mulumba. Adida Lumumba. Réalisateur par trois et le coordonnateur. Merci. De deux fois. Matondi na Patrick Ewena, merci na Mama Sara Kabunje, Esika Kolanda Biso. Merci à mon général Christian Chiwewe. Un grand merci à mon général Achille Nzomono. Un Mounianga qui se respecte. Merci pour déjà à Transco. Vrenjiloa Monanjili. Benga contribution na Yaya Osungaka Benga ndeko pona ko soutenir les kanisali malamu. Toko magoma, tokende pe bandeko kwa mutu, tokende pe bandeko ya bandunduku na mobondo akoboma. Bobenga bo contribuer ko za malamu. Merci na Dila Lumumba. Ozaki na sima ya masini pe na manaka oyo coordonnateur. Ya émission Esprit toujours tokuta bino mbala sima na micro. Ezalaki bongo molobeli ya peuple mona musana bino Fistoka bealinga mi ko bakisa likolo nanga Esprit toujours manaka na bino Esprit toujours tokuta mbala sima. Que j'ai toléré, cela n'a pas suffi. Papa, Simba Siko. Yamana Moutoumé Fouana. Yamana Moutoumé Fouana. Abonnez-vous massivement sur Congo